nga na yebisaka bana basi ke ezalaka des fois bana mibali mutu baluka bana basi te bana basi nde mutu bayaka ko solliciter bango bana basi nde bayaka ko séduire bana mibali même na ba place ya misala tozali okomona mwana mwasi azoya moi sombelanga boy pesanga boy kolalisa mwa misu atiki tolo poelele kuna na kati eloko ezate azosala pardonne on gagne toujours mais oyo wana mobali soki aza mupagano asengi divorce quel conseil nini tokopesa mwasi ye moko mutu aluki yango ça je pour le dire maman parce que tango zoluka tango tokomi na suka tango zoluka biloko wana okotisi yango makanise bandi kosala liwa eza isumusika te laki na ekala akoki ko benga ngai bonjour mon frère ce n'est pas un problème parce que c'est le fair play mais nakoki lisusu kosangisa na enzoto te usomona mena soki to bandi kolandana na ba téléphone o eza mususu lelo na balukuta parce que eza na mususu bazo monter ba image ya ko monter. Or biso basi sagesse des fois ezanga kabiso basi ebele eloko ezanga kabiso ezalaka nini sagesse émotion wana tango ko découvrir ka ndenge na peso exemple nanga tango ko découvrir o créer problème te o ya kokuta même. Bonsoir na balanda na biso tout ya Jika TV News ba balanda ka biso mokili mobimba na pesi bino bote na ebeti bozali ebele pe bokozala ebele pona kolanda émission na biso tolobela nyonso vraiment na émission na biso tolobela nyonso toza déjà na sous branche moko tokotisaki ya kolobela mibali toza kolobela mibali te toza ka kolakisa ba réalité o eza kolekana actuellement na monde toza nango actuellement na mokili mobimba est-ce que biso basi toza na raison est-ce que mibali pe baza na raison parce que ça n'est trop bala esima bolanda ki biso toujours na maman Georgine eza kaka ye nde to continuer je m'excuse kaka na ye nde to continuer bino moko boyebi presque tosuka ki na introduction pour na koloba keno to introduire sujet na biso ya lelo est-ce que je m'excuse est-ce que moi si akoki ko espionner téléphone ya mobali na ye ko cha mobali na ye à l'écoute ko landela vie ya mobali na ye et puis ce que mobali na ye a découvrir est-ce que mobali wana akoki ko senga divorce vous allez ko faire partir toujours na ba violence conjugale violence en général. Merci beaucoup Naba Étoile tout ya Jika Télévision, mais merci beaucoup Naba Griffe, merci beaucoup Naba Tutu Obalinaka Jika. Vraiment na mona ki ba question na binoté. Na mona ki ka question ya mutu moko na ko visionner ngo lisusu anatata ngo mère ko banda ko bana ko visionner ngo po na tuna ye. Mais mingi toza na besoin ya ba question na bino parce qu'à travers question na bino nde to sa nini ndoto ko réagir. Toza pe besoin ya boya ko se confier na biso surtout bino ba papa to sali émission oyo eza pona bino on se retrouver qu'on a un problème peut-être à travers souffrance yo za ko mona to ko bikisa ba papa ebele to ko bikisa pe mabale ebele to bana ebele. Merci beaucoup soki to za langage moko na Fabrice Mande Montréal o azana sima ya caméra ye moko pe réalisateur akoki ko fungola caméra pona ko tsa invité na ngai on a koloba bonsoir bonjour maman Georgine. Bonsoir bonjour madame la journaliste. Merci beaucoup maman boni ba santé toza malamu nzambe azali kobatela biso na sepeli lisusu pona yamba yo pona mbala ya mibale na émission na biso tolobela nyonso na branche na biso stop à la violence faite aux hommes. Merci beaucoup maman. Stop à la violence faite aux hommes, c'est vrai, un autre son de cloche pour montrer qu'il n'y a pas seulement que la femme qui est violentée. Okay. L'homme aussi est victime de violences de la part de la femme. Okay. Mais ces violences-là, personne ne sait parler. C'est tabou dans notre société. Mais ça existe, c'est une réalité.
matondo mingi pona malobo pesi ngai esika wapi na émission na biso tolobela nyonso toye pona ko continuer kolobela makambo oyo etali makambo esuwaka bana mibali oyo bana basi basalaka yango bango oyo mokili mobimba mwaye lobelango eza te me biso tolobi te pona kobundisa makambo wana nyonso mibale violence basée sur les genres makambo esuwaka mibali makambo esuwaka basi makambo esuwaka bana pour que base retrouver na balabala bango oyo bakanaki te ezali ngambo nyonso misato ngambo ya bana vis-à-vis na baboti ngambo ya baboti vis-à-vis na bana basi comme mibali ngambo ya bapapa epai ya bamama ngambo ya bamama epai ya bapapa soki toyebi pe tondimi yango na biso nyonso bana bandimi ba prendre conscience bapapa pe ba prendre conscience bamama pe ba prendre conscience koyeba ke toza bandeko toza famille tokoyeba ndenge nini kobundisa balobi les linges sales se lavent en famille. Merci beaucoup madame tokoti mbala moko na mama na likambo na biso ya solo na lingina tuna yoboyi balobi ete tango tobalani tokomi mutu moko boni téléphone kokabola biso boni téléphone kocha violence entre la femme et l'homme boni téléphone soki nga natali téléphone na mobali nanga mabeza wapi soki pe mobali atali téléphone nanga mabeza wapi boni mobali ako se permettre à décider à boya mwasi po mwasi à contrôler ki téléphone. Merci beaucoup wana eza sujet na biso abukola lelo. Merci madame la journaliste et d'abord pour la parole que tu m'accordes. Merci beaucoup maman. Téléphone, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on appelle téléphone? Même si aujourd'hui nous sommes en train de regarder beaucoup de choses dans il y a téléphone, oui. Mais il y a mutu ya nano, les rôles il y a téléphone et la communication. Yes. Ma solo il y a batu, ma solo il y a mobali na batu mususu, ma solo ya mobali na mwasi na ye na lingi na ye biso nano na yo kaka mibali ebele bazolela hein que comment se fait-il que basi na biso mususu parce que basi nyonso tute OK ata osombeli unité ndenge nini abengaka te mama akobenga te ye akosala kaka mama ya ndako mama ya ndako osombeli ye unité me abengaka te akotuna pe te okomona soki alingi asala bipe me mobali nalobi nga nasombelaki ye unité. Mais comment se fait-il que unité wana siko abengaka? Mais je suis une maman, j'ai beaucoup de choses à faire. Non, ata soki ozana makambo ebele me mutu ya liboso ko benga chef de famille parce que yende mutu asombeli yo unité na ye po aye ba entreprise na ye ezosala ezotambola lolenge nini ata soki oko benga batu mususu ba membre ya famille banani me benga nano ya sombeli yo unité parce que na minute wana tango mususu tango kolinga oyebisa ye que non unité sili akoyeba ke obengaki ye bosololaki na ye mais yo bengi ete peut-être 500 unités oyo bipeye mais les 500 unités wana esali nini esili lobi oyo tunie papa unité akotuna me unité ngo bengaka banani mama Judith mama journaliste likambo ya téléphone ezobendela biso makambo ebele. Yango tolobi to zongo si jalelo. Téléphone eza na problème te. Problème eza nde biso. To salini. Oyo tozo sali la téléphone wana. To sali la ngolo lenge nini. Téléphone yango moko pe be meli biso makambo ebele. Même ce que nous disions hier, eza biloko mabe. Mais lelo téléphone a autorisé biso kotala yango. Na koko pe ce exemple ya pornographie. Okokuta na téléphone ya tata, batata mususu. Pornographie ezali okuta na nani mususu ya ba mama pornographie ezali téléphone eko lakisa biso lokwa mwasi na mwasi babalani ezo mobali babalani en plein oui maintenant biloko wana des fois ejenaka epesaka soni na culture na biso mais oyo ya komona kaka ndenge olobi ke soki tobalani tokomi muto oyo moko eloko esangisaka d'abord libala ezalaka bolingo. Eloko liboso bolingo
bolingo ezipaka masumu na bolingo wana tobalani biso mibale mutu na mutu aza na histoire na ye. Okay. Nga naza na histoire mobali aza na histoire. Okay. Et na histoire na biso wana même soki tokoki kokata na bato oyo tozalaki na bango, cela ne signifie pas que bato wana tobomi bango. Oui. Ils peuvent vous appeler. Yes. Mais yo okoyeba fermeté ya koloba non na bala. Bonjour, bonjour. Toza bato. Bonjour, bonjour. Mais par exemple soki mobali mwasi ayoki oya bengi wana eza makangu ne ya kala wana, ça devient quoi? Un problème parce que koyeba ko gérer en côté. Je vais te donner seulement mon exemple. En tant que moi na mwasi na salaka na côté ya musala na biso mukolo moko, chef ayebisinga na benga oya bandai ko pesa biso carburant. Okay. Lobi aya na tongo makasi a service biso carburant parce que ezana batumtu bakokende musala. Okay. Bakotinda bango mission quelque part. Na bengi mutu ya carburant na 18h. Lobi yaka na tongo makasi. Esili kaka na ndenge ya carburant wana mama journaliste. Lobi nango na 9h. Excuse. Téléphone eleli. Même numéro. Même numéro bengi ngai. Non, comme numéro mususu. Yo tika mobali nangai, tika mobali nangai na yebisio tika mobali nangai. Lobi obenga ki mobali nangai na 18h. Obengela ki eloko nini? Maman j'ai dit nabi mama madame ozo loba nini? Na yebisi yo ko tuna ngate ko loba, ko finge bandi. Ko finga e bandi mama oya awa te o nyonso naza ko expliquer mwasi kuna azate. Pona nini nabenga ki mobali na? Est-ce que nabenga ki mobali na pona luka ki makangu? Mais nabenga ki pona nini na musala musala esika wapi ye asalaka. Oye pesaka embongo bafutaka na suka tanza. Oye alataka, oye asombaka kabelo. Oyo bafutelaka bana minerval oyo soki mwana abeli bamemie na hôpital mengai nazo peso exemple na nga moko mezani ni téléphone numéro ya mobali soki ezalaki mutu mususu abetelaki nga lisolo na fandaki ka kimi alobi afingi nga atilisi kofinga na bi merci madame oyebi ndenga ite esili na yebisaki pe mobali na ite. C'est plus tard parce que ça va créer un problème. Par exemple, quelle attitude parce que mobali wana bandai ko benganga na za chef na muna musala ayoka ke mwasi na ya finga kingai sans cause. Je te dis sans cause maman. Soki siko mwasi abandi ko kende ko espionner pato lo bato to utiliser terme wana kolandela téléphone ya mobali bakotia puce aye ba esika nini mobali na nani aza esika wapi akoti wapi c'est message nini ekoti na kati ya téléphone na ye donc disponible na téléphone à mobile comme bozo salelango 2 personnes. Na lingi na yebiso ke moi si wana d'abord un et le paliboso il y a un problème d'éducation. Aza éduqué. Aza éduqué parce qu'elle a protégé libala. Aza éduqué eza protection ya libala te kasi na tuni yo tango ba finga kinga eza protection ya libala. Ce qui par exemple na minute peut-être yoza menace. Non omoni basi des fois to zalaka na confiance na libala na biso te pe to zalaka na confiance na c'est pas si on t'aime ou on t'aime pas. Tozalaka toujours en insécurité. On n'est pas sûr de que na balama na zana kati ya libala il faut na entretenir libala na ngai mais ba menace ko zanga kate bambonge za mikolo nyonso azobenda mwana muke aza ko harceler mwana mobali ezalaka misu biso ezalaka matoi na bongo matoi soki yoki mbala moko motema mobali nde misu na bongo
il suffit qu'à pas mis ce moni directement cerveau a communiquer mobali des fois position ezali sous-souté nani asali mabe mwasi nde oyo kaka kekindoki ya mwasi eleki ya mobali. Pourquoi? Parce que mibali ba résista kabana basi te mibali mususu, mais je te dis la majorité. Moi si soki alobi na kokwesa mobali wana fin de faire kokwesa ye ata osali ndenge ni sufi mwasi afile mobali wana na bakwe nyonso. Mais le contraire lombo matkadi ayembelaki biso nzembo na Flora lokola toyebani te o tozala bakamarade mwasi aboyi mbongo na yo bomengo na yo bozwi na yo na boyi yango me nalingi kaka oyo ya muke mobali na ngai asalaka nini apesaka ngai ekoki na ngai mpe napesaki yo adresi ya lokuta mpo mobali na ngai azalaka matata nakisanga mo tala basi baboyi me soki ezalaki basi oyo ya lelo génération na biso na kanisi na suka mobali mpe apesaki ba eloge na mwana mwasi wana alobi nini bana basi oyo soki bazalaki ata 1000 mbele mboka ebongi pour dire que la femme a la capacité de dire non. nde eloko tolobi ntango ozokende kolanda mobali na kolanda mobali aza mutu ya musala, il peut être médecin, il peut être ministre, il peut akozala na ba communication ya lolenge nyonso. Akoki kozala même un homme d'affaires. Akoki kozala soda, akoki kozala nani, peut-être pe musala na ye et pe si akota en contact na basi. Mais yo po na zuwa kosala nini? Bongo mobali asala kan équipe ya ba maneke akoloba nini? Siko par exemple oya sala kana équipe ba maneke oyo tala nano mutu ndenge wana il faut mwasi na ye na mitakala na bango médecin par exemple il faut mwasi ayeba ke mobali nanga sala ka musala nini. Maman Georgine tozongi na maman likamuna biso, est-ce que problème wana cause à la cause ya divorce to mobali lo bakeno mwasi alekisi a sauter ndelo ngana ina boye po a violenga a violenter. Oui, c'est vrai. Mais place wana na lingina tia na ba contexte mibale. OK. Contexte ya liboso en tant que bana na Nzambe. Parce qu'on nous dit nous sommes appelés à kolimbisa nyonso. OK. To limbisa. À part adultère, même adultère wana yesu pe alobi ezali tetutesse na bino. OK. Mais adultère mosusu mobali pe ko limbisa mwasi na ye. Bazali bamibali bazali oyo amoni mwasi pe aboti libanda me alobi aza mwasi na ngai erere si ekweyaki azongisi. Mais pona mosusu moi je pense que koki kozala sujet ya divorce. Pourquoi? Parce que divorce wana mwasi ye moko nde mutu asali nini a provoquer yango. Pourquoi tu peux ekoki kozala sujet ya divorce? Pourquoi? Parce que divorce wana mwasi ye moko aluki yango na ndenge nini. Mais tango azokende kotia mobali na eba puce azotia mobali ne sous écoute po aluka nini kasi po landela mobali na ye po aluka ba preuve parce que na droit parce que lelo ezali ekomi mobali mwasi bazoluka sujet ya divorce non poto kabola biloko wana tokomi mbala moko na likambo poto chite mbala moko likambo joueur na biso na mwasi na ye oya kendaki kofunda ye pona makambo ya tentative ya viol et pas ya mwasi moko et fille moko na kande bolandaki yango na actualité je crois ba bonena biso baza d'accord na yebite na place wana est-ce que mwasi na za na réseau to za na réseau te na yebiso boye motivation ezalaki nini mbongo tokabola biloko. Pourquoi? Parce que mbongo mama mbongo parce que suka na suka au sengi divorce na ba fondement o ezali solidité au kangi yete est-ce que viol wana eza ya solo parce que zana ba viol mususu ya lukuta yo nani prévezate mais mbala moko déclarer nini divorce tokabola biloko pe okei otangi tokabola na de katikati. Ça signifie que ozana posa libala te ozana bolingo na libala te ozana posa ya nini
makambo wana na poto eza fréquent na poto libala eza isusu na sens te. Et les autres personnes bazo kanisa keno mwana mwasi wana aza sima ya fi wana o aza kwatize ndeko mobali wana boni bazali koyoka na bana basi bayokani na mona bango mwana mwasi ayokani na muninga na yeke papa na biso aza na mbongo lingaye na bandozwa 10% na mbongo oyo papa azopesa ezo salema et la fille montre que a mikolo aza na mbongo landela ye. Et puis la mwasi wana tango tozoloba mobali na ye aganyaka combien na koki kotanga compte parce que na simbango na mona ngote mais selon les déclarations déjà azalaki na posa mbongo mobali pe asi ayeba mwasi tala ndenge nini asali ye atie mbongo na ba compte ya mama na ye compte ya bandeko na ye titi parce que mwasi ayeba ki na kozwa nyonso tout suka na suka azui eloko mon côté qui a perdu. Tout ça, ça fait partie de la violence. Et ça, la violence faite à l'homme. Parce que tu cherches à déstabiliser ton propre mari. Qui dit mariage, ça signifie que tu as elongote, tu as bomoko. Nani, ngana koki kopé ce exemple ya Madame Hilary. OK. Hein? Oya ndima ki mokili mobimba. Ba preuve zalaki. Mais elle a protégé son mari. À Boy, États-Unis, et la Libala wana isala nini ekufa des États-Unis. Ex-première dame. Libala wana ekufa parce que en Amérique balinga ka infidélité. C'est condamnable. Condamnable. Mais cette femme a dit c'est mon mari. Les jours de l'élection de cette femme, na campagne nae, j'ai senti son mari dire j'avais une amie. Ce n'était pas une compagne, mais c'était une amie pour moi. Parce qu'Akani, c'est ce que la femme avait fait pour elle. Qui a gagné? La femme avait gagné. Je sais que pas c'est Koki Kozala, Bololo Koki Kozala, mais on gagne toujours. Liwa ya mobali ezali susu musika te. Ozana facilité. OK. Ozana facilité ya koboma parce que makanisi oyoki na ya lukuta na ya solo. Tokoki koloba bana mibali pe bazala na boma banzela na bango bakotaka te. Hein? Mais soki olingi papa na biso bando yebisa biso mikolonyo so alobi nyama soki olingi olia yango. Ko papa yango te. Ko miku ebele ko sala nini ekobima okolia yango te. Lamba yango Seigneur. Pas de problème. Lamba yango na mukuwa ya kokangama. Parce que misuni nyonso kozala likolo ya mukuwa, okolongola misuni nyonso okolia yango bien, mukuwa okosala nini okobwaka mbwa pe asili nini a profiter nango. Mais soki opanzi okolia te na misuni wana olingaki olia okolia yango te. C'est ça le problème de cette femme parce que elle se crée d'abord elle-même des problèmes. Akoki même kobela liboma, akoki même kosala dépression na yebisi yoka exemple na ngamoko. Hein? Tika mobali na ngai. Zoua peso kele qui bomaka zoua liwa banda meurtre banda kana zoua. Merci beaucoup madame Georgine, nous sommes presque à la fin. To komi vraiment na suka. Alors au kota la caméra ya moto kota toi annoncer sujet oyokoya. Merci madame Georgine. To komi vraiment na suka. Ya moto annoncer sujet na biso ya mbala ezoya soki nzambe apesi biso makasi. Est-ce que violence nyonso oyo bato bagangaka violence faite à la femme ba viola kingai est-ce que ça kaka ba violence ya solo ezali sujet na biso ya mbala ya sima to komi na suka pona lelo bato bakoki ko retenir nini et puis pona sujet wana oki okota na muzindo pour une minute c'est bon. Nalobi merci beaucoup maman pona malobo pesi ngai ya lelo to lobi boye. Moi si akoki kolande la téléphone ya mobali na ye te ezali violence. Mobali pe akoki ko contrôler nani téléphone ya moi si na ye te eza violence. Pourquoi? Parce que moi si azana ba relation. Mobali azana ba relation. C'est question de se faire confiance mutuellement. Et bolingo est régné entre batou mibale. Tango to balani banzela na biso ya kala to salinini to bomi yango. Ça peut arriver que des fois même mon bébé. Est-ce que mobali a finira ki koyeba likambo wana? Soki mobali ayeba ki likambo wana ki alobi libala ekufi. Donc oloba na mobali te. Na loba na mobali te na tika mobali ka ndengwana na lobaka yango te parce que na lobaki na yebi ke ko panza libala na ye. Et qu'on crée les problèmes.
et kokotisa makambo na meli yango. Pourquoi? Parce que la sagesse nous demande ya kosala nini, ya supporter na kanisi CG otali caméra opesi ba coordonner na yo kombo ya ONG ceux qui ba balingi ba rejoindre biso ceux qui par exemple oza mwana mobali oza na souffrance oza na problème contacter biso na numéro na biso wana ou eza na télévision mais maman ko pesa numéro na yebo qui peut contacter personnellement ceux qui besoin na besoin ya consultation solo la surtout bana mibali par rapport à problème au besoin les karango. Merci beaucoup maman pour na malobo pesingai. Je dis merci à tout le monde. Je voulais dire ceci, notre numéro c'est le 080 88 84 148. Nous sommes en Gili. La présidente d'une association Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Makambo oyo tozobundisa makambo oyo bana basi basala kabana mibali oyo esua kabango oyo bayebaka ko s'exprimer na ngote bande ko makambo ya serie ba traita kango na télévision te bayaka pembeni opesi biso sujet na otala likamunaza nango eza boye conseil nini bo pesi ngai tokotala tokosungana soki biso tokokite tokokende na basaji bazali basaji na biso likambo bomoni yango ndengeni soki basaji bakokite tokende epai ya basali na nzambe mususu ya serie bazali bakosunga biso solution kaka ekosala nini ekozwama. Numéro ya téléphone na lobby c'est le 080 88 84 148. Yango wana topesi bino merci association na bino association na biso makambo wana kutu oyo bana basi bazosala bana mibali ezaka kabiso te ezana ba mama mususu baza d'accord na makambo tozoloba mais bazwaka courage ya kolobela yango te ba se rejoindre na biso to mene komba wana ya kobundisa biloko wana ngambo na ngambo pona ko sauver mboka na biso. Merci beaucoup. Oza mwana mobali olandi émission na biso olingi oleka ozana douleur na motema osepeli oleka na émission oyo tolobela nyonso na branche na biso violence stop na violence faite à l'homme donc contactez biso okoleka gratuitement parce que tokofuta sayote parce que oza mobali branche na biso ezali na accès na mibali nyonso bakoleka même basi oyo tam susu dans le passé ou bien dans le présent au salaki mobali mabe mais on comprend qu'à travers l'émission au lindo changer pe au bongola au changer même témoignage à voisin na yo tu peux passer tous à inviter bino numéro na biso zawana bobenga biso. Merci beaucoup na pesi bino merci ceux qui est sur ma scène Nazareth azongi te tokutani balasima boko mais la biso on a pas problème et puis na ba commentaire de tokoyeba tolobaki malam to tolobaki mabe. Bye bye, je vous adore.